Ekweyo Gaulois, Gauloise, gladiator. Tolobaka na bino. Bawangila baza bato te bafandaka bango moko bazo néglige Ferregola. Mais lelo page na bango oyo efinga Ferregola na Facebook ekosakana te. Tala lelo pokwa lelo eloko bakomi. Top polémique eza page profali po basala analyse ya mabe contre Ferre yoka lelo ne balobi. Bandimi de leur capacité na qualité musicale à Ferregola. Il a fait un record musical. Bizorbi a créé des challenges, chose qui n'a jamais été faite dans la musique congolaise. Challenge normal et challenge du concert. Boyoki binomoko, top polémique. Ils ont page où non, il y a noko fali. Page ya pedi fali. Biloko na yango wana boyoki siko bango moko nde siko bakomoko ko commenter siko ba biloko bien tant to lona bino Gaulois Gauloise gladiator zala à l'aise ko banga eloko moko te Ferregola za champion olinga kondima te bango tozwi bango déjà biso tozalaka mingi na Facebook na YouTube te toza trop concentré na Facebook pour détruire kuna carrière bato baza kuna play bato ndi kuna kofinga Ferre kofinga famille ya Ferre kofinga na biso kofinga ba mère na biso kofinga ba famille na biso tokolemba te toko continuer ko démasquer bango toko continuer ko yana ba vérité biso finga bato te biso zana pona ko loba rien que la vérité et yango lelo top polémique a comme ye moko moni degré à challenge oezoleka na Facebook oezoleka na TikTok akomi na suka oezoleka na ba YouTube ba challenge ya bizorbi abino tika kaka na loba vérité yango yoko loba bino vérité alobi nini. Il a fait un record musical. Bizorbi a créé des challenges, chose qui n'a jamais été faite dans la musique congolaise. Boyoki binomoko. Alors, ceux qui zaraki bango, to ebite sur bato balingo balala. Et heureusement, bango moko kaka bato polémique wana, nde sikoyo, ba ekolobela Ferregola. Baza bato liboso ou ba finga Ferregola top polémique wana soko legisi otali bango. Jamais qu'on a baloko vidéo bien, jamais qu'on a image à Ferregola bien. Ils auront toujours que détruire l'image à Ferregola. Et chose étonnante, chose étonnante. Autour de moi, pourquoi lelo, bah il commis ça Ferregola. Ils ont bisoté, ils ont warrior. Ils ont commis ça Ferregola. Tout le monde a mis qui baboya ka Ferregola dans le public, mais na cachette bazo yokaye, baboya ka Ferregola mais musique ya Ferregola nde basalelaka yango mpona kofungola bavoi na bango na bawc na badouche partout esika bazali mpo bameka komaîtrise bavoi na bango bolingaka koyoka biso te yango cette fois-ci je suis Ferregola aza mingi trop concentré na Facebook parce que kuna tozolinga nano toefase image ya lokuta na kombo ya Ferregola ntango tosisa kuna tozonga mpe liso na YouTube na biso biso za wana tofuta mbongo te biso za na rien ki kaka mpona kotrace vérité toza bafanatique ya Ferregola solo ou baza baintelligent jamais tokoya kofinga moto mais tokotiaka vérité na place nango tosalaka promotion album dynastie chaque jour na Facebook totiaka baécrit totiaka bafoto tosalaka bapetit vidéo ba 1 minute ba 2 minutes kolobelaka ndenge bato bakonsome album à Ferregola et toza sir toza confiant que dynastie volume 2 koya et ko sukola nde ko sukola c'est-à-dire naturo bizorbi ekombi mais ce tango dynastie volume 2 ko bima ezande ko sukola busoto nyonso et puis le 24 juin eza fin ya histoire ya ba faux chanteur et fête ya ba Gaulois pour que la concert moko jamais vu et jamais réalisé par un artiste congolais et grand chanteur okoyemba na ba voix oboyoka na te de kozala mokolo na papa Hervé Gola en tout cas Gaulois Gauloise gladiateur ozala no motivé kobangela no bango te po toyebi ki baza bato lokuta et lokuta na bango yango moko bandi komonana alors topesi bino ka flash ki eza balokuta nde bafandisi yango na kati ya bato mpona koluka kodétruire image ya Ferregola e bango moko susu bafandi babandi koarrange parce que mpona mwa $100 bapesi yo olingi ofinga okoki kofinga famille ya bato ofingi bato ti lelo conscience ezongi na mutu
banzo tosalaki erreur zala mayele baosaloge